Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. Hey, Eddie, Yoka, Baya Ezanin, Keba mapinga mboka, FARDC na kanda kobunda, kanda kobenga na munguna, cho. Yo munguna cho, bimatika mboka Kongo, ninyo lingi oibi minyo, obomi pe mingi, kasi lelo totelemi baje esili, soki omeki yambalo yo kokutana, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka. Keba mapinga mboka, yoye na kanda kobenga na monguna, cho. Tozali na front, kobate lekolo, wana musala na biso kobundela mboka, lelo totelemi baje esili, soki omeki yambalo yo kokutana, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka, cette fois-ci, yo pika, nani ameka, cette fois-ci oyameka. Make sense, not the ganga.